sango malobombo kayo. Merci Maman Régine, Mikolo Mileki, Ecclesia ya biso ya Congo, Kinshasa, Popokabaka, na Kabina, Bajui, ba Episcopo, Basika. Et bandaki na date ya le 23 2020, kuna na décret eutaki na mboka Roma, décret wana endimaki renonciation ya Monseigneur Louis Nzala Kianza. Boyebi episcopo Louis Nzala Kianza azali évêque to episcopo ya diocèse ya Popokabaka na province ecclésiastique ya Kinshasa. Episcopo wana azali koyoka nzoto malamu te, azali na pasi na nzoto, yango asengaki epai na mosantu papa wa Roma te alongola ye na misala azali kosala lokola episcopo bapesa esika ena na episcopo mosusu. Yango na mokolo mwa le 23 juin 2020 mosantu papa andimaki lisengi lia tata episcopo Louis Nzala bongo akomi émérite. Awa akomi émérite diocèse ya Popo to ngwende ya episcopo etikali pwelele. Akomi émérite, donc azali lisusu moyangeli wa diocèse wana te. Awa asili koyangela diocèse wana mpe yambo te episcopo ya sika aingela na ebonga yango, ye azali ko expédier ba faire courante mpe mosantu papa alobi azala administrateur apostolique c'est de vacante, donc yangwende pwelele kino episcopo ya sika akozwa kokitana ye. Bongo ba disposition oyo etindi te Monseigneur Nzala asenge epa ya mosantu papa te atika ngwende ya ye ezali na canon 401 na paragraphe 2. Kuna ezali koloba te soki yo tata episcopo oyoki te nzoto ezali kopesa lisusu te po ya mosala moye ya kokamba diocèse, obongi kosenge na mosantu papa bapesa nzela otika mosala po te bapesa mutu mususu ngwende ena akamba libota lya Nzambe o diocèse wana. Bongo Monseigneur Nzala ayebi yango malamu, yango akomaki na mosantu papa te balongola ye na mosala zai kosala po nzoto ya ye ezai kopesa pasi mingi ajwa mwa ngonga ya kopema. Mosantu papa andimi yango mpe uto mokolo mona ya le 23 juin 2020 diocèse ya Popo est commis vacant, c'est-à-dire évêque diocésain azalite est commis vacant. Deuxièmement, toko yebate uto mokolo wana évêque Nzala, Monseigneur Nzala a commis évêque émérite, évêque ya bopemi a commis na ba droit ya émérita, et puis awa commis na droit ya émérita akosunga kaka malembe d'ici ordination ya episcopo ya sika nde wana diocèse kambami mubimba na episcopo ya sika. Wana ezalinde décret ya liboso oyo etalaki Monseigneur Louis Nzala Kianza, ancien évêque émérite ya diocèse ya Popo Kabaka dans les Bandundu, province ecclésiastique de Kinshasa. Décret ya mibale to yango na nzela mokanda ya ntoma ya mosantu papa Monseigneur Ettore Balestrero, mokanda numéro 2158, ya date ya le 25 juin 2020, c'est-à-dire 2 jours après mokanda ya Monseigneur Nzala. Kuna na mokanda moye mosantu papa aluboli Monsieur l'abbé Bernard Fansaka Marie, épiscopo ya diocèse ya Popo. Monseigneur Bernard Marie Fansaka azali sango to abbé ya diocèse ya Kenge. Kenge na Popo, ce sont deux diocèses, et Kangami, deux diocèses voisins. Eh bien, tala mosantu papa aye ko jwa sango ya diocèse ya Kenge pote akene ko yangela
diocèse ya Popo Kabaka. Mukanda mona tozwi yango na numéro 2158 ya Mokolo le 25 juin 2020. Évêque Monseigneur Bernard Marie Fansaka akomi évêque ya diocèse ya Popo kasi akulina nu bonganga ya episcopote akokula yango mikolo koya mais sikawa azali évêque oyo baluboli évêque nommé kasi ya jina nu mosala mwango nanu te. Mokanda molandi ezali numéro 2159 il y a le 25 juin le même jour 2020. Il y a maboko ya mosantu ntoma ya mosantu papa Monseigneur Ettore Balestrero nonce apostolique na mboka ya biso Congo. Na mokanda mona ntoma ya papa zai koyebisa na conférence épiscopale buluboli ya ba episcopo basato ba episcopo basalisi ya archidiocèse ya Kinshasa. Bangonde bakosala mosala mwa bango pene pene na tata cardinal ya biso Monseigneur Fridolin Ambongo. Ba évêque bango bangoyi Abbé Jean Crispin Kimbeni Kikanda ye azali sango ya diocèse ya Kinshasa, archidiocèse de Kinshasa, azali na Rome. Uto Rome baponi ye azala episcopo mosalisi ya tata cardinal awa na mboka Kinshasa. Episcopo ya mibale ezali nde Monsieur l'abbé Vincent Chomba ye azali pe nganga nzambe to abbé ya diocèse ya presbyterium ya Kinshasa. Mon saint papa aponi ye azala episcopo mosalisi nzinga ya tata cardinal Fridolin Ambongo. Episcopo ya misato évêque auxiliaire to évêque episcopo mosalisi ezali abbé Charles Ndaka. Abbé Charles Ndaka azalaki recteur na grand séminaire de théologie Saint-Cyprien ya Kikwit et puis azali sango ya diocèse ya Popo Kabaka mosanto aponi ye kuna po azala episcopo mosalisi awa na Kinshasa na sima ya tata cardinal Fridolin Ambongo. Mokanda molandi ezali numéro 2240 il y a le 20 juillet 2020 oyo mon santo papa na nzela ya nonce apostolique ayebisi conférence épiscopale te ye mon santo papa aluboli révérend père Félicien Tambwe Kasembe aluboli ye episcopo ya diocèse ya Kabinda. Monseigneur Félicien Tambwe Kasembe azali sango ya lingomba ya basket. Bongo azalaki conseiller na generala ya bango kuna na mboka Rome. Bongo mosanto papa aponi ye azala episcopo ya diocèse ya Kabinda po ya kokitana na feu Monseigneur Valentin Masengo oyo asili kokufa mbula mibale eleki. Yango tozali kosepela mpe tozali kotondo nzambe botondi na libonzali ye. Nzambe apesi biso na nzela mosantu papa ya kojwa batata episcopo mitano babale ba episcopo diocésain bakoyangela diocèse en tant qu'évêque diocésain, c'est-à-dire pouvoir ordinaire et propre, et basato lokola ba évêque auxiliaire sima ya tata cardinal Fridolin Ambongo. Na yango toko talanano bomoi ya basango baye bakomi ba episcopo ya koyangela diocèse ya Popo Kabaka mpe diocèse ya Kabinda. Kuna toko banda mingi na Monseigneur Bernard Marie Fansaka. Ye abotami na le 29 juin 1959 na mboka ya Misai na province ya Kwilu na République démocratique du Congo. Atangi kelasi ya ye ya école secondaire na petit séminaire Saint-Charles Luanga
na mboka Katende pene na Kenge. Esika wapi bazali ko former bana likindo baye bakokoma basango na bambula ekoya. Ye akotaki petit séminaire wana ya Katende pe asali secondaire na ye kuna latin kuna asilisi bongo na 1980 kino 1983 atangi kelasi yaye ya philosophie na grand séminaire interdiocésain Saint-Augustin na Kalonda. Kalonda ezali mission monene ezali pene na Kenge pene na Masamuna wapi bana ya région ya province ya Bandundu bazai kosala kelasi ya bango ya philosophie. Uto 1983 kino 87 asali kelasi ya théologie na grand séminaire interdiocésain Saint-Cyprien de Kikwit. Saint-Cyprien de Kikwit ezali grand séminaire théologique régional. Et sika wapi ba diocèse ya Bandundu, le grand Bandundu, Kikwit, Popokabaka, Kenge, Inongo, mpe Idiofa bazai kotinda bana na bango na esika ena pona kelasi ya théologie baye bazai kokoma basango. Pe Monseigneur Bernard Marie Fansaka atangi bakelesi ya kuna asilisi théologie. Pe akuli bonganga na date ya le 21 février 1988 lokola sango ya diocèse ya Kenge na maboko ya Monseigneur ya Eleko wana Dieudonné Nsanda Sinahata. Na 1994 kino 98 atangisi baku rebelle na grand séminaire Saint-Cyprien comme qui professeur tanga silisi classe na classe na université catholique, faculté catholique à l'époque, akei azongi na grand séminaire akei kotangi salisusu baleki baye baleki ya diocèse ya 5 diocèses ya Bandundu akolisi bango mayele. Mpe na Eleko wana batu mingi bazalaki na Kikwit bayebi bien misala Monseigneur Bernard Fansaka asali surtout na ba initiative ya ye ya kosangisa ba religieux ba clergé mingi na Eleko ya Ebola ya zalaki en tête akomaki pe mukanda moko po ya kosakola makambo malekaki o Ebola pe kosangisa basango pona kubunda etumba wana na épidémie virale wana ya Ebola oyo isilisaki bato na 1995 pe ba mamelo motoba ya Italie ya pauvre de Bergame congrégation ya ba mamelo bazai ko sala mosala na Kikwit bakufaki na Eleko wana. Monseigneur Fansaka Bernard na moninga wa ye Donatien Siole oyo azali secrétaire national ya Senko bango mibale basali misala makasi po ya komobiliser ba religieuse bazala lisanga pe babunda itumba wana au côté ya médecin oyo biso toyebi Monseigneur Muyembe po ya kubunda etumba ya Ebola. Donc il a marqué diocèse ya Kikwit na bileko wana na mosala asalaki. Na 1998 akei kokoba kelasi ya doctorat na faculté catholique ya Yaoundé kuna na mboka Cameroun pe asilisi kelasi ena na mobu 2001 abimi docteur en théologie biblique. Tango abimi docteur en théologie biblique kuna na Cameroun aeko zonga awa na Congo pe de 2003 à 2016 tata episcopo atindi azala curé na paroisse Notre-Dame du Rosaire ya Malebo na Bandunduville. Kuna pe batu ya Bandunduville na quartier Malebo bayebiye malamu bazai kolinga ye mingi parce que Monseigneur Fansaka a développé quartier wana pe azaki motu ya yambo ya koyingisa internet na ba jeune ya Bandunduville na quartier Malebo na paroisse Notre-Dame du Rosaire. Atie parabole, atie makambo mingi asali centre informatique ba mingi bazai koyeba ordinateur te bazai koyeba internet te bayebi yango na lisalisi ya Monseigneur Bernard Fansaka. Plein d'initiatives, encadreur des jeunes,
bato ebele bazali kolanda ye ba Kristo na misala azali kosala. Na 2003 akeli Centre d'études ethnologiques et sociologiques ya Mboka Bandundu. Donc pour na ba recherche scientifique na bizaleli na culture sociologique ya mboka ba etni na biso ba yeba comportement ya chaque peuple pour na kosala évangélisation malamu osengeli boyeba culture ya bato yango ye akelaki centre wana pote ba missionnaire ba nganga nzambe awa bakoteya bato ya région wana ba yeba pe be bizaleli ya bato mentalité ya bato ya région wana. Na 2006 kino 2006 ti moya mwalelo eh bien monseigneur Fansaka azaki molobeli ya basango to ya presbyterium ya diocèse de Kenge. Donc soki likambo ezali ye akokamata maloba na nkombo ya basango banso ya diocèse ya Kenge. Na 2008 akomaki secrétaire provincial ya commission politique et sociale ya assemblée épiscopale ya province ecclésiastique ya biso ya Kinshasa à Sepkin. Donc na commission wana ya azali secrétaire azali kosala ba compte rendu azali kosala ba rédaction ya ba texte ya makita na bango. Na 2018 azongi lisusu kozala professeur mpe résident na grand séminaire Saint-Augustin ya mboka Kalonda pe azali kotambola uto Kalonda kino grand séminaire Saint-Cyprien ya Kikwit po ya kotangisa pe ba théologien. Monseigneur Fansaka aibani mingi na mikanda akomi ba article ebele toza na liste ya ba article awate toza pe na liste ya ba livre na yete meza ebele pe akomi ba texte mingi pe asali ba colloque pe ba séminaire ebele de formation, que ce soit en Bible, que ce soit en ethnologie, que ce soit en sociologie, asali yango ebele pona ko salisa bana ya région ya ba diocèse wana pote baye ba culture ya peuple yango tozai ko tondo nzambe tozai pe ko pesa mukakuswa na ye monseigneur Bernard Marie Fansaka awa nzambe atomboli ye na lokumu ya episcopo mpe toko souhaité ye bon ministère épiscopal au diocèse de Popo-Kabaka. Épiscopo diocésain ya mibale tolobaki monseigneur Félicien Tambwe ye azali sango to missionnaire ya congrégation d'Esquette. Monsieur l'abbé Félicien Tambwe a botami na le 8 septembre 1970 na province ya Lomami kuna na Kasai. Atangi kelasi ya ye ya primaire pe ya secondaire na ba frère de la charité. Primaire d'abord auto 76 kino 82 et puis secondaire de 82 à 88. Simana yango a commis na pré-noviciat et sika wapi bazai ko lengele bilenge ba ju examen d'état pote mbule ko landa sima ba yingela na noviciat. Ye asali pré-noviciat wana na ne 89 kino 90. Akoti simana yango akoti noviciat na mbudi na 89 kino 90 na suka ya 90 wana na ba septembre le 7 octobre asali bilako biaye ya Yambo lokola religieux engagé dans la congrégation ya ba sango yasket. Pe na 1996 asali bilako biaye bia suka kuna na mboka Mani na ekolo ya Philippines. Zambi basketiste bazali mingi na Philippines, bazali na Hong Kong, bazali pe na Singapour, bazali na ba pays bele ya Asie pe Amérique latine pe na Europe. Ne akendaki na Mani ko sala expérience missionnaire sima ya ba étude ya philosophie pe asali philosophie na ye kuna. Asali philosophie na ye awana mboka mais après noviciat akendaki kuna. De 1990 1993 asali ba étude philosophique
na Saint-Pierre Canisius na Kimwenza awa na Kinshasa bato bayebi Kimwenza kuna epai ba père jésuite asali philosophie na ye kuna pe asilisi bachelier na philosophie uto sima ya philosophie kino 96 akenaki expérience missionnaire na mboka Singapour na Asie pe na Taiwan pe na Hong Kong atamboli kuna asali expérience missionnaire yambote abanda ba étude na ye ya théologie pe sima ya expérience wana ya 3 ans ayeko sala ba kelasi ya théologie de 96 à 2001 na mboka Mani na Philippines pe ayeko silisa classe ya théologie na mboka Yaoundé na Cameroun bongo na le 12 août 2001 akuli bonganga nzambe na cathédrale Saint-Martin ya Kabinda na maboko matata episcopo Valentin Masengo oyo asilaki kokufa mibu mibale misili koleka. De 2001 à 2003 akomaki vicaire pe sima na yango curé na paroisse Saint-Eugène na Menkao awa na Kinshasa kuna na plateau ya Bateke asali yango comme broussard po expérience wana adjoaki yango tanga zaki na Philippines pe na Taiwan, Singapour na Hong Kong. 2003 kino 2006 akomi secrétaire provincial pe recteur pe économe na maison provinciale ya Basket awa na Gombe kuna epai na Gombe na pembeni ya Régideso boyebi ndako ya basango ya Sket. Na 2005 akomi délégué ya province Sket ya Kinshasa omboka Rome na chapitre général pe délégué ya Afrique Mobimba na commission générale pré-capitulaire oyo ezali kolengele makita manene ma chapitre général. Uto 2007 kino 2012 asali ba étude ya droit na mboka Belgique pe adui titre ya master na discipline wana ya droit pe adui master mususu na droit de l'homme po koyeba masengi ma moto pe ba droit dignité ya moto oyo esengeli te moto azala na yango po ya lokumu la ye. 2013-2016 akomi conseiller provincial ya congrégation na Sket awa na mboka Kinshasa. Donc na équipe provinciale oyo kosalaka na provincial au niveau local ya zalaki moko wa ba conseiller. Na 2013 akomi mpe avocat lokola salaki droit na mboka Belgique akomi avocat na cour d'appel ya Kinshasa kuna na Gombe. Na 2014 akomi directeur ya centre d'information et d'animation missionnaire pe centre de recherche pédagogique pe na imprimerie des missionnaires de Sket kuna na Epiphanie na 11e rue pe azalaki professeur ya droit na Institut supérieur catholique de Kinshasa na Limete kuna na mboka na Limete quartier commune ya Limete awa na Kinshasa. Na 2016 akomi lisusu délégué ya province ya Kinshasa pour la deuxième fois na chapitre général ya congrégation na bango mpe délégué ya Afrique Mobimba na commission préparatoire oyo ekolengeleke chapitre général na mboka ya Roma. Auto juin 2017 akomaki conseiller général ya congrégation na bango kuna na mboka ya Roma. Akenaki na Rome parce que baza congrégation de droit pontifical ezali kosala na mokili mobimba bongo ba conseiller ya chapitre général bakowutaka ba pays na mokili mobimba. Bongo na biso na Afrique na Congo baponaki nde ye azala conseiller monene akosalisa équipe généraliste na boyangeli congrégation ya bango o etando ya mokili mobimba. Bongo ayebi français lokola ba congolais nyonso eza langue na biso ya mboka ayebi pe ba langue locale lingala ba langue na biso ya mboka wa pe ayebi anglais ayebi italien ayebi pe ki chinois. Zambi asali mosala mingi na Hong Kong, asali na Taiwan, asali na Singapour, yango ayebi ki chinois. Voilà
na bokusi bomoi itinéraire nzela wapi esika ndeko wa biso Monseigneur Félicien Ntambwe atamboli kino mokolo mwalelo Mosantu Papa Alubolie episcopo ya diocèse ya Kabinda.